Bandeko balandi ya émission balobeli mboka mbote na bino partout bozwami na République démocratique du Congo na ba pays frontalier nyonso bisika nyonso bozali tikaite nzambe aiba nako batela bino bongo ngai wa bino Serge Mfwamba Muluba Bwende na lelo lisusu poete twe bana kosola na bino mayima tali politique de la même façon na epsaka bino ete Congo démocratique ezali mboka oyo to sengeli penza ko pesa confiance Congo ezali mboka oyo to sengeli vraiment koyeba modèle nikani to sengeli ko tia yango na bisika na yango bongo bandeko bino bayebo vandi partout dans le monde entier nazali kotondo bino botondi na bolingo oyo bozali nango pona République démocratique du Congo bino baye bozali du côté ya Nord Kivu, Sud Kivu bandeko nyonso bozali du côté ya Walikale bandeko bozali du côté ya Tanganyika bandeko bozali na Lualaba wana na mabele ya Mama Fifi Masuka nazali komona ba excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe na bosanakate Henri Le Votre Kalala bandeko nyonso partout bozali na monde entier na Belgique na komona ba grande dame Louise Nkoyipe bandeko mosusu bino bozali na France bandeko boko tala biso na Suisse bandeko boko tala biso na Afrique du Sud bandeko bozali ko tala biso par-ci par-là na kotondo bino botondi poete lelo to elisusu ko sola na bino mayima tali politique poete Congo na biso makambo ezali ko silate makambo eko bakama seko bakama makambo ezali ko pimbura makambo ezali ko koto makambo ya modèle na modèle yango wana esengeli to baka ko solola penza pona koyeba kotala de quelle manière peuple congolais a koki bongo ko vandisa mboka na ye kimia peuple congolais azali moto te a meseni kaka ko fanda mikolo nyonso mboka na ye ezala na désordre mboka na ye ezala na milelo mboka na ye ezala na pasi ezali bongo malamu te bongo to ko beta masolo penza bandeko baike ba bengi ka balobi ete Serge Mfwamba Muluba Bwende ndenge nini comment est-ce que Kabila ndeko Kabila oyo azalaka président na mboka oyo président honoraire autre zali ko benga sénateur à vie alobi ete exil na ye na tweet na ye koloba ete exil na ye e komi na suka donc akokenda bongo ko vanda du côté oriental donc du côté à est ya Congo kasi bande ko tolinga to kosona kati ya émission e koluka koyeba banda mokolo boni ndeko Kabila banda exil tanga banda ka exil est-ce que annonçaka ki bandi exil to akimela ka exil wana likambo nini to koyeba bongo na kati ya émission e exil ya ndeko Kabila ezalaki ntina nini akendaki exil pona nini pe exil wana tokosola ngona kati émission et tokoyeba komona pe lolenge ba inondation et salemaki ya makasi na kati ya mboka na biso bongo bandeko ya Onatra pe ba telemelaki lisusu makasi na mwa nungu elekaki ya makasi penza ba tokoloba ete tomonaki video ya mama o ezali koloba ete ba futsaki bango na ba masuwa o ezalaki ko ba taxi fluvial o etambolaki na mai pona kosunga bandeko kende aéroport ba futaki ba 200 to pe ba 150 $. Kasi biloko wana bandeko ya Onatra bavandaki kimia te po ete maluba mabelo bamaki spona ntina ya kombo ya société na bango oyo ezali bongo esimbambi bongo na ba autorité oyo bazali respectueux na mboka kasi bandeko ya Onatra pe lelo ekozala bongo na o bazali ko benga chef et exploitation de Kotatimbo kotoko yambaye en ligne akati nesika pona koyeba akoyeba kolobela biso pe kotalisa biso ba réalité ya makambo oyo e salemaki kuna bongo na mbote tokota pena na mozindo ya o etali Onatra tokokenda nanu na kotalisa bino bandeko ezalaki likambo ya soni pe mawa bomona bino moko tata mokonzi ya ekolo ndeko Félix Sekeli Chilombo akendeki bongo ba sinistre nyonso oyo bazwaki problème ya ba mai bandeko nyonso bazindaki na mai kuna banzela ya kote ya Changu bandeko wana nyonso tata mokonzi ekolo atikaki bango te apesaki bango bongo esika bayeba ko fanda po ete ba continuer vie en attendant baluka ba solution mosusu esalama pona kotia bango na kimia kasi bondoki ezanga kate bino moko bokomona kati na émission et lolenge bato bakendaki penza ko bundisa tope ko yiba bato wana ba matela tope bilo tata mokonzi apesaki pona ko salisa bandeko wana congolais na ebite ezali moibito ezali démon
non ezali molimo mabe eza kokota na jeunesse ya Congo basi na mibali bakomi na molimo ya moyibi koleka satana ye moko koleka na moyibi azalaka na Yesu na ekulusu peuple congolais comme na moyibi koleka na ye ezali mabe bino mokomona kaka moyibi oyo bakonzi bakoyiba kasi ki moyibi na bino moko bozali komona yango te totala nanu nte ba télévision ya mindele kuna na France 24 oyo esalaki bongo bilili pe concernant bilan des inondations oyo esalemaki na Kisasa sima na kotalisa bino ba réalité bomona koma bato bakendaki konyokola lisusu bato tata mokonzi ekolo asungaki par rapport à naufrage rapidement Ndeko Jordan. Président congolais de pointer du doigt certaines responsabilités. Écoutez. S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à l'autre, nous allons le faire. Car la première des choses, notre priorité, c'est de mettre les Congolais en sécurité. Voyez comment prendre des mesures pour l'assainissement de Kinshasa. Sachez qu'on ne jette pas les déchets partout. Ce qui vient de nous arriver, c'est à cause de ces déchets que nous jetons partout qui vont dans les rivières. Les lits des rivières rétrécissent et au lieu que l'eau aille dans le fleuve, elle déborde dans la cité. Tata mokonzi abukana kite alobaki sembo ete ba mayo bozali komona ezali kokenda na ba inondation o ezali ko sala biso pito pale tope kita na makambo nyonso ezali ko salema na République démocratique du Congo ba mayi wana nyonso bozali komona ezali ba mayi o ezali bongo kotonda po ete bandeko bozali kokende ko bwa kaka ba salite na ba niveau peuple congolais tozonga bato peuple congolais tolongola molimo ya motema mabe molimo tozali nango ya kubwa kaka obe salite na kati ya mayi sadité autouta na bakanivo mbula ebeta te congolais azana bizaleli akozwa poubelle na ye akena kanivo asopi yango akozwa poubelle na ye akena esika moko ya mai abwaki bozako bosa na ete quand vous jetez les ordures de cette manière là ezali toujours koluka ba problème yango bozali komona ba inondation ezali ko salema kasi likambo ezali ya passe ezali nanu ya ba bourgmestre musala na bino ezalaka nini tango bozali komona ba service ya hygiène ya ba commune esalemaka lisusu te service hygiène na ba commune nyonso na mona kondie ezalaka lisusu te service hygiène ekoma lokola négligé service hygiène ekufa ba commune ça na ba province nyonso bozali kolandela hygiène na binote ezali ko sala penza soni mai kotonda pe ko sala salité na mboka ezali bongo malamu te raison pour laquelle nous demandons na peuple congolais boye bala ko fungola miso po ete makambo yo e ba lisusu te ko zonga na République démocratique du Congo po ete maso wana ezali soni penza ya monene oyo ezali ko salema na mboka na biso yango wana bandeko esengeli to bana ko fungola miso to bana ko zala na mayele po ete tokweyisa mate na mbe makambo ya pamba wana Ndeko Jordan na kanisa otie na biso video sima ya bato zonga nanu na mai bato bamona nanu ba mai ndenge esalemaki ndenge ba mai yango etondelaki et puis naza na poso talisa ngai ba masuwa oyo bato bazali batambolaki nango po ete sango etambolaki mabe na kombo ya Onatra sango etamboli mabe bato balobi ete comment est-ce que biso pe tolobaki yango ete comment est-ce que ba masuwa oyo esengele sala taxi pona kosunga population balongwa na bandako baya na beach po ete tango mai etondi oui ezali catastrophe naturelle bolobi catastrophe naturelle peuple aboyi yango te peuple andimi yango kasi na kati ya catastrophe naturelle oyo pona nini population ndazali ko souffrir nango bino moko ministre ya transport alobi ete ba meka ko sa wani ko kende aéroport boko kende na nzela ya beach pona ko zwa ba taxi fluvio et même bino kati na bisika wana Ndeko Jordan okotie na biso mama oyo alobaki ete ba futsaki bango $200 po ete ba yema ko zwa ba taxi fluvio oyo kokoma na kati na bisika ena yambote na ebala ko sala bongo to ko sala direct na chargé ya exploitation ya Onatra pona koyeba koloba ko talisa penza pona nini est-ce que ezali vraiment Onatra nde achaki prix wana to ezalaki banani basali pona nini kolongwa Kinshasa okende Brazzaville bato bazali ko futa $25 mutalongwa na Congo akei na pays mususu Congo Brazzaville à $25 mais mutalongwa kaka na Kisasa ao po kende peka na Kisasa na Maluku to wapia futa 150 ou $200 yango wana rapidement Ndeko Jordan ozong selanga vidéo wana po ete bato ba na comprendre tina nini misolo mataki ndenge wana kaka poto en aéroport botala toyeli na canot rapide kouta beach
si awa na Kinkole kokitana biso yango tala population nyonso bazokende voyage donc nzela njili moya koleka eza te biso nyonso tokiti na kano rapide po to se rendre na aéroport tokiti na kano rapide po se rendre na aéroport toyeli o nzela Beach Ngobila $150 mpona kota po kolongwa Beach ti Kinkole babiso bafuti ba $200 mpona kolongwa kaka Beach mpona koya Kinkole apres to se rendre na aéroport kaka po to en aéroport botala toyeli na kano rapide kouta Beach ti awa na Kinkole kokitana biso yango tala population nyonso bazokende voyage donc nzela njili moya koleka eza te biso nyonso tokiti na kano rapide po to se rendre na aéroport kano rapide po se rendre na aéroport toyeli o nzela Beach. Alors bonjour. $150 pour bonjour, monsieur le journaliste. Ok, j'espère que nous sommes en direct de l'ONATRA, parce que là nous avions besoin de parler avec le chef de l'exploitation du Beach. C'est le chef d'exploitation du Beach? Oui, actuellement le directeur intérimaire numéro 1 du Beach ONATRA. Ok, monsieur le directeur intérimaire, bonjour encore. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes en direct sur YouTube, sur Nouvelle Tendance Télévision et aussi sur Molière Canal. Monsieur le chef de l'exploitation, ou soit monsieur le directeur intérimaire, nous voulons un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, par rapport aux images que nous sommes en train de diffuser maintenant à la télévision. La fois passée, nous avions vu, vous aviez montré de canaux, des bateaux, des taxis fluviaux, ensemble avec un artiste congolais. Vous avez fait une publicité sur ces matériels, sur ces jolies œuvres. Vraiment, nous voulons savoir un peu par rapport à ce que la population est en train de dire, que vous aviez mis vos bateaux, je ne sais pas, vos canaux, jusqu'à $200, jusque pour prendre la population des beaches jusqu'à l'endroit approprié pour leur déposer à Kinkole. Quelle est la raison? Parce qu'on connaît bien que Kinshasa, Brazzaville, c'est $25. Hein? Vraiment, si vous voulez bien nous écouter, il faut mettre... Je vous ai envoyé un lien où vous pouvez regarder pour bien nous répondre. Rapidement, nous sommes là pour vous écouter. Ok, merci. Le temps que je suis en train de chercher les liens, je m'en vais quand même à vous répondre. Au fait, ce qui s'est passé dans la journée de dimanche 6 avril, si je ne me trompe pas, il y a eu coupure entre le tronçon Lumumba, entre Tchangou et de l'autre côté. Ok. Alors voilà. Alors la population a bien réfléchi de rejoindre le Beach Ngobila, Beach ONATRA, par rapport à la logistique qui a été présentée par certains influenceurs ou certains leader d'opinion, okay, dont vous faites allusion, par exemple l'artiste Ferrego là, Kofi Olomide, Fali Poupa et les autres qui ont visité cette grande logistique de l'ONATRA, à savoir les nouvelles unités, hein, telles que Mobutu Sese Seko, ONATRA 7, Etienne Tshisekedi. Ok, là ce sont les noms de canaux, les noms de vos engins. Son ambition de révolutionner les transports fluviaux en RDC en offrant des services de qualité à la hauteur des attentes de la population. Qui sont disposés pour servir la population congolaise. Voilà. Et ces canaux-là étaient bel et bien disposés ce jour-là de dimanche pour servir la population congolaise. Mais il se pose un problème. Le long du fleuve, il y a beaucoup de ports. Il y a beaucoup de ports privés qui sont côte à côte avec les Beach ONATRA ou anciennement appelés Beach Ngobila. Ok. Alors ces gens-là avaient aussi des canaux dans leurs ports. Et certains passagers ou certaines populations ont dû prendre des contacts avec ces privés-là. Ok. Voilà pourquoi voilà pourquoi ils ont eu à rencontrer ces difficultés, parce que les privés, vous savez, avec les privés, c'est pas structuré. Chacun a donné son prix
selon son port, selon son canot. Et il y a eu $150, $200 et des canaux qui n'étaient pas peut-être à la hauteur de transporter le passager. Mais chez nous, à l'Onatra, les gens qui sont arrivés à l'Onatra, au beach Onatra, qui ont pris les canaux de l'Onatra dont je fais allusion, Mobutu Sese Seko, Etienne Tshisekedi et les autres ont été bel et bien servis déjà en termes de logistique. Les canaux étaient très confortables pour eux, capables d'embarquer 30 à 40 passagers, des canaux climatisés, des canaux en très bon état, et aussi ils ont eu à payer que $100. C'était le prix. Mais pourquoi $100 au moment où Kinshasa-Brazzaville c'est presque $25? Mais pourquoi à $100? Quelle est la différence? Allô? $100 pour... Oui, je vous écoute. Veuillez expliquer à la population. Pourquoi la différence? Kinshasa-Brazzaville, c'est $25. Mais quelle est la différence de Kinshasa jusqu'à l'endroit approprié pour aider les passagers? Pourquoi à $100? Bon, nous avons des types d'exploitation au niveau du beach Onatra. Nous avons l'exploitation interrive. L'exploitation interrive, c'est l'exploitation qui nous lie entre Kinshasa et Brazzaville. Ça, c'est un trajet de 7 km. Voilà pourquoi le billet est à $25. Donc, tout est compris, le billet et les redevances. Et l'exploitation jusqu'au pouvoir de Kinkole, ça, vous avez l'âge à plus de 40 km. Ouais. Voilà. Et tout est calculé sur le plan technique. Vous avez les carburants qui se multiplient, vous avez les huiles et vous avez l'amortissement, ça veut dire l'entretien, l'amortissement du canot. Voilà pourquoi l'Onatra, étant société commerciale et sociale, nous avons livré pour aider la population. C'est aussi par rapport à la vision du chef de l'État. Cela va commencer. Nous voulons un peu savoir, ces taxis fluviaux-là, c'est seulement pour aider à cette période ou même après cette période, vous allez toujours mettre ces moyens de transport-là? Voilà. Déjà, ça c'était vraiment un exercice très risqué qui nous a été soumis en cette journée de dimanche. Mais voilà, maintenant là, avec notre département ou notre direction commerciale et aussi la direction juridique et la direction d'exploitation, je crois qu'il y a une commission mixte qui est en train d'analyser ce qui s'est passé le dimanche. Et voilà, nous allons maintenant mettre à la disposition de la population un prix qui sera équilibré pour la population quinoise et qui va permettre à tout le monde de prendre les canaux Onatra et les bateaux. Parce que déjà les bateaux, nous l'avons fait ce jour-là à $20. Les bateaux Onatra, nous l'avons fait, les grands bateaux, nous l'avons fait à $20. Et les canaux VIP, nous l'avons fait à $100. Contrairement aux privés qui prenaient $200, $250 et $150. Et là, la direction générale, par l'intermédiaire de son DG, Martin Lukusa, qui avait déjà pensé à l'avance ce qui allait peut-être arriver sur le embouteillages. Et là, il est en train de voir comment essayer encore de revoir sur le prix pour... Allô? L'avoir filiale. Ok. Merci beaucoup, monsieur le chef de l'exploitation, monsieur le directeur intérimaire du beach Ngobila. Nous vous reviendrons à la prochaine et nous allons faire une descente sur terrain. J'espère nous serons le bienvenu pour voir en live vraiment si réellement tout ce que vous avez dit est réel et correct.
Nous sommes disposés pour vous recevoir, monsieur le journaliste, comme nous l'avons fait avec d'autres journalistes qui sont arrivés après la journée des dimanches. Nous avons tourné beaucoup d'émissions avec certains journalistes. Nous sommes là, nous vous attendons. Assurer la population quinoise que la logistique de l'ONATRA est prête à servir la population quinoise. Maintenant, quand vous parlez, monsieur le chef de l'exploitation, vous parlez seulement de la population quinoise. Au moment où ceux de l'Équateur nous appellent, ceux de Kisangani nous appellent, est-ce que l'ONATRA ne peut pas aussi trouver des engins corrects, élégants, qui peuvent aussi faire des navettes Kinshasa, Kisangani jusqu'à l'Équateur? Bon, déjà, nous avons vous savez, nous avons le grand bateau qui font déjà de navettes entre Kinshasa, Kisangani, Mbandaka et ça c'est l'axe fleuve et l'axe Kassai. Nous avons aussi l'axe Kassai, il y a des bateaux qui font Luberu et les autres qui font. Actuellement, nous avons Kokolo qui est à Kisangani en train de revenir et nous avons aussi d'autres bateaux qui sont à l'axe Kassai. Voilà, donc, mais sur les canaux rapides, nous attendons donc la direction générale et sur cette voie, donc il y aura des canaux rapides aussi qui vont commencer à faire ces tronçons Kinshasa, Kisangani et Kassai. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Tati Mboko. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et nous y serons bientôt là. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous vous attendons. Merci beaucoup. Ok. Nakanisa binomoko bouti kolanda bongo chef ya exploitation ya beach oyo na kombo ya ndeko Tati Mboko boyoki binomoko ete ONATRA azali ko sala bongo misala moko makasi pona koyeba penza ko pesa mpifo na posa na oyo tata mokonzi azali ko sala pe koluka ete ezala kimia na République démocratique du Congo bongo bandeko total un peu bandeko yo bakendaki bongo ko botela penza ba mbetu oyo tata mokonzi amemelaki penza population mokonzi mboka asalaki botala bino moko bandeko eloko ezali pasi mokonzi mboka asali visite pe mboka na République démocratique du Congo na Kinshasa bazwi moyen ya kopesa bato oyo bisika balala kasi bino moko botala penza mboka oyo ezali mboka ndenge nini bato bazali kokende kobotela penza bandeko mosusu biloko bapesi bango balalela pongi po ete pasi ezali bisika bazali kasi bino moko botala lolenge nini basali bango rapidement de Jordan. Donc, bimomoko boza komona penza eloko ezali ko sala pasi naza ko senga na ba autorité ba mekampe ko revoir likambo yo sécurité ezalité na bisika ya modèle oyo ba mama o ba déjà bazali na pasi ba kokai ko kufa ba o pe bazoki ba venu bazali katina et sika eye toujours na makambo etali ba inondation total bongo pont Lukaya pont moko monene ekoyaki o ezali ko pont o esala ka séparation entre Mongafula na Ntele ekoyaki penza na mbula wana yango ndeko eloko ezalaki pasi makasi naufrage oyo esalemi ezali ko sala biso pasi penza makasi yango wana nazali ko mituna motuna oyo ezali ko tunama pe kolubama na mboka oyo na yebite République démocratique du Congo tozalaka na libabe ya kozwa ba gouverneur ya malamu te to likambo nini parce que ville ya Kinshasa ezali ville moko ezali ville province ezali ville oyo ezali na siège ya ba institution ezali ko vanda kati na esika eye na yebite ba gouverneur ba contrôle ka lisusu ba bourgmestre te ba conseil municipal pe oyo to nyoko baka ko pona ba conseil municipal ba sala ka musala moko te ba sala ka ba loi pete ba kipaka ba bourgmestre te voyons même na ba commune mususu ozali ko mona bourgmestre asi akomaki akomi député provincial mais bourgmestre wana a cédé sikate azali obe ko continuer ko sala musala na wana ezali pasi makasi mboka oyo ya Kinshasa esengelaki ezwa bato ya makasi mboka oyo ya Kinshasa esengeli ezwa bato yo baza déjà na
pifo ebi sengo moko parce que population ezalaki na sengo tangu ezalaki na ndeko Ngobila tanga ezalaki gouverneur et ayiko comme un moment ndeko Gérard Jekoko Mulumba le sénateur, il est sénateur que je salue actuellement ndeko Jekoko tango akomaki sénateur avant comme bazwaki ebongo comme vice gouverneur bavotaki comme vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa en tant que vino moko bomonaki bandeko asali misala oyo esengelaki ye vinza kosala ndeko Jekoko akendaki bongo Nathalie Sabino bokenda rond-point Wileri lelo rond-point Wileri ezali kotunda salite Wileri ezali kotonda mai Wileri ezalaki na pasi ya kosakana te kasi na minute moke oyo ndeko Gérard Jekoko Mulumba tango akomaki kaka vice gouverneur ndeko Ngobila ezalaki na suspension bomonaki bino moko ndenge musala esalemaki kasi badongolo miso ya zuwa o batondi na kati ya IDPS botika makambo bozali kosala IDPS ezali kosoyokisa biso lelo yo IDPS oh ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ebandi koyokisa peuple soni na ville ya Kinshasa ndeko Kabuya boponelaki biso gouverneur po aniokola Kisasa to boponaki gouverneur po Kisasa ebonga Kisasa ekufi po na nini te IDPS bopopozaki ndeko Gérard Jekoko Mulumba ye pas ali moto IDPS botika keto botika motema mabe bosala tu Kisasa ebonga nazali kosenga na tata mokonzi ekolo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameka ko s'imposer ye moko po na ville province ya Kinshasa ndeko Tshisekedi tata ekolo yo sali président de la République ozali na mot à dire parce que Kinshasa ekokufa Kinshasa sekeli kotia bato yo bazali na mpifo bato bazali na makasi bato bazali soki azali kotambola oyebi sie likambo za na quartier tel ayebi déjà quartier 1 ezali malamu te ezali eloko moko ya pasi okomona gouverneur mosala ya tambola kate gouverneur kolala ko bempongi kopona musala sala kate ezali malamu te esengeli biso to fungola miso peuple kinois fongola miso peuple kinois luko yeba vérité pona nini balingaka Kisasa ebonga te Kisasa na biso esengeli ebonga toko tambola peuple yemoko azali wana tozali kosenga na mokonzi mboka ayebala kosunga biso alukela biso ndeko Jekoko s'il faut kokende kobondela ndeko Gérard Jekoko Mulumba azonga po ete assemblée provinciale botika koboma biso monsieur le président assemblée provinciale ba député provinciaux à Kinshasa botika koboma ville province à Kinshasa il faut prendre quelqu'un o azali na musala o ayebi musala bon memela biso batote o bazoya lisuko lalisa ville à Kinshasa gube Kisasa ekokufa ezali malamu biso tozali bato tokoli na Kisasa toyebi Kisasa ndenge zalaka toyebi Kisasa ndenge zalaki Kisasa la belle ndeko président de république ndeko Fachi Beton ayebi Kisasa ekufi obeboy Kisasa zralala Kisasa elali mpongi ezali malamu te vraiment bosalisa biso vraiment ngai nazali kosenga na mokonzi mboka ba député provinciaux bokende koluka ndeko Jekoko bopesa ekiti na wana po ete tomona Kisasa epela mwinda Kisasa esila mai Kisasa ebonga total nano rapidement namonaki ministre ya infrastructure na kombo ya ndeko Alexis Gizaro yepa defendaki ba naufrage oyo mais ali mawape pas si soki ministre vraiment ya infrastructure makambo a lobby bon a lobby yenda lobby yango mais peuple congolais o azali ko pesa ngai message peuple congolais azali ko pesa ngai confiance na lobby la bango peuple congolais lobby était ministre infrastructure vraiment ba éviter parce que mabulu ezali na Kisasa mabulu Kisasa bazelaka libulu ya munene soki libulu eza muke basala ka yango te ni OVD ni eloko basala ka yango te bazelaka libulu ya monene po ete bazwa mbongo boyebi bien que nzela ya beton e umelaka koleka nzela ya bitim nzela ya goudron ya goudron umelaka te boningi kosala kaka dépense o nzela ya goudron ezali plus cher que nzela ya beton po sala ba beton to pesaka Fachi kombo beton Fachi beton to pesaka yango po na banzela wana ya beton bozongela idéologie wana bino nde bozali kolembisa mokonzi mboka aluka landa makambo ya est aluka mbale sa population bino lusu bozo kobebisa nzela gouverneur asalaka te ministre infrastructure asalaka te rapidement total nano maye ministre infrastructure oyo Alexis Gizaro azali koloba nde tozonga pona koyeba kopupola lisusu po peuple ande mokonzi na émission yi prévisible sûrement pas parce qu'il s'agit là d'une catastrophe naturelle. Vous savez qu'aujourd'hui nous vivons un phénomène mondial qui est le phénomène de dérèglement climatique et qui frappe indistinctement toutes les parties du monde. C'est un phénomène qui est vécu aujourd'hui dans notre ville, la capitale de Kinshasa, mais si les observateurs
voit ou constate que c'est un phénomène qu'on a vécu, qu'on vit en Occident, dans tous ces pays dits modernes et qui ont peut-être des infrastructures beaucoup plus développées que les nôtres, mais qui n'ont pas échappé à ces phénomènes d'inondation malgré toutes les infrastructures existantes. Donc il s'agit ici véritablement d'un phénomène naturel, une catastrophe, et bien sûr qu'au-delà de la catastrophe, il faut qu'il y ait des réponses. Et c'est là que le gouvernement intervient pour soulager un tant soit peu, bien sûr, les dégâts et les conséquences qui sont vécues par la population. Donc, prévisible non, mais la réponse doit être faite par le gouvernement. Mais on verra bien d'ailleurs les Donc, Nakanisa, Boyoki, Oyo, ministre Assili Koloba. Au ministre Alobi, biso toyoki, kasi, biso peuple toyebi, biso moko, kololenge nini, Congo na biso ezali kotambola. Biso peuple, biso moko toyebi, de quelle manière notre pays ezali kotambola, parce que Congo na biso ezali kosala, biso soni, badvenza makasi. Congo ezali komonisa biso pasi, Congo ezali kolelisa biso, Congo ezali ko naibite so ezali kambonini, po ete mboka oyo ekende liboso. Banzela ya Congo ezali kokufa, banzela ya Kisasa ezali kobeba, banzela ezali kosalama, nazali kokamwa penza, ministre infrastructure a kozwa pe courage ya koya koloba na miso ya peuple que nzela ezali soni parce que banzela ekufa bakanivo ezalaka te bakanivo komona batindi infrastructure ke kosala nzela bokomona bakanivo rondie bakobatela ciment ngo ezouta kaka awo bon sala bakanivo ondie bosala kobatela mweno ezali kouta kaka awo bosala posa kobongobeki sasa ngo toyebite kasi nzambe ayebala kosunga mboka oyo po ete toyebala kokenda liboso penza pona kozwa solution na mabele ya bakoko kozwa solution na République démocratique du Congo na biso bongo bandeko ngai pe muluba bwende munokote me na koloba vérité bamso alobi muluba bwende sasa na sasa kate na lobakande vérité pour être peuple congolais à comprendre que Congo na biso ezali kokende na kokufa totala nano du côté ya bawazalendo oyo bakangela ki biso ba M23 moko bakanga ki penza bawazalendo bakanga ki ba M23 bakangi bango eloko wana penza ezali esengo makasi o ezali kosalema comme mboka wa biso totika kosalama seki botala nano mwa biteni ya batango o baza koluka kubundisa biso biteni ya mwa bato bakoluka kosala nini ezali soni pe mawa soki mboka na biso tokonyoka mapona mwa baelela o bakobenga badinda o ezali makambo ya soni toyoka bango po mwa moke po ete batinda kingai na bandeko na biso bazalendo ndenge bakokanga bato na zamba kote ya Bukavu kuna bakokimaka moko balembi parce que baza suna eloko te nanga kokokalizo eloko te po ete azana eloko te bazali komona pasi awa eloko kosangana ezali te pasi ekudio kola bango te bakokima bango nyonso. Iyi ni mateka ifatwe kumuchacha oya ameteka nyara kati ya vita ya leo hapa kumuchacha yafashwe ni chama mare chitwa Scorpio General Titinyaga deuxième secteur kaba afatiwe hano kumuchacha ngo tukatubari haga tute tukakubita mubaya sana. Iyi ni nyenzi iyi ni mateka ifatiwe kumuchacha oya ameteka nyara kati ya vita ya leo hapa kumuchacha yafashwe ni chama mare chitwa Scorpio General Titinyaga deuxième secteur kaba afatiwe hano kumuchacha ngo tukatubari haga tute tukakubita mubaya sana. Iyi ni nyenzi iyi ni mateka ifatiwe kumuchacha oya ameteka nyara kati ya vita ya leo bongo bandeko penza to bomoni bino moko lolenge kani bato wana bazali kokangama bamiyibi o bakokangama lokola banyama zamba penza esengelaki bakangama boye po ete ezali pasi pe mawa na mboka na biso komona bato ya modèle boye penza ezali kolelisa biso penza mingi po ete congolais asengeli te asubisaka kaka basor ya makambo ya mabebo po ete ezali malamu te kasi tosolo nanu mwa moke bandeko likambo ya kabila oyo azalaki na biso awa
Koloba azalaki bongo azali bongo président honoraire ya République démocratique du Congo. Bandeko likambo ezali likambo ya pasi oyo esengeli penza bo tenir attention na makam nazali Koloba. Kabila esika abandaka exil na ye biso toyeba te. Exil o Kabila bandaki peuple congolais yebi tina ya exil wana Kabila kendaka te. Kabila lobaki ndeko tseke ditanga lobi na biso ete AFC ezali Kabila. AFC ezali Kabila ndazali ko fonctionner na AFC. Peuple congolais bato ba fongolaki minokwawa bato bagangaki. Mo bandeko mosusu ba tensana na Kabila bandeko Kabila bango pe bando baki ete Kabila azali na AFC te. Kasi lelo ndeko Kabila to moni ba tweet ko tambola ete azwa kozonga na mboka azali kozonga na mboka alobali koloba ete je rentre après 6 années de silence une année d'exil. Une année d'exil on a kotuna mutuna. Vous rentrez après 6 années de silence une année d'exil. Les une année d'exil en question olobaki na banani kengai Kabila na ke exil. Exil ngo bandaki mokolo boni biso to éviter. Yo moko ka okei ko fanda na esika ba collaborateur na yo obanjo zongsanga na no tweet wana bato azali kotanga na yo moko ndeko Kabila o abimi na lolenge na ye moko sans que toi ba itazaki na exil. Alors j'ai pris la résolution de revenir sans délai en République démocratique du Congo. J'entrerai par la partie orientale de notre territoire. Pourquoi ndeko Kabila kokote la partie orientale du territoire? Pour la nini kaka kokote la na est. Au moment où c'est à l'est où il y a la guerre. Au moment où c'est à l'est où il y a des problèmes. Au moment où c'est à l'est qu'il y a les lobandanga bazana est, rebelle azana est, M23 azana est, AFC azana est. Alors bien kokote la kuna. Alors bien la situation du pays l'exige. Il est temps de participer avec détermination à la recherche de vraies solutions. Mais la recherche de vraies solutions, tout ça la siège à l'institution ezali awo. Siège à l'institution en Mboka ezali awo esika biso tozali. Kasi ndeko Kabila, yalinga trouver vraie solution, il est déterminé de trouver les vraies solutions où? Pour trouver de vraies solutions, il est censé qu'il aille seulement du côté oriental. Pourquoi pas Zongeli na Katanga te? Pourquoi pas Zongeli na Gisasa te? Pourquoi pas Zongeli Bisika Mosusu te? Ezali Malamote, vraiment nous sommes déterminés, le peuple congolais est déterminé de ne plus tomber dans de bêtises. Le peuple congolais est déterminé de ne plus tomber dans l'erreur. Le peuple congolais est déterminé de ne plus faire de bêtises parce que le pays doit respirer. Notre pays doit respirer parce que Zali Malamouté, Tozali comme on n'a pas si du jour au jour. Tozali ko souffrir du jour au jour. Tozali comme on n'a pas si du jour au jour. Ezali ko nyoko lobiso penza makasi Congo ezali ko mériter souffrance kakate. Congo ezali na droit pe ya kozala na kimia. Peuple congolais, il faut azala na kimia, azala na maîtrise pour que makambo eleka bongo malamu. Kabindeko Kabila okozonga na partie orientale pour quelle raison? Boko comprendre binomoko ba réalité pourquoi Kabila alobia kozonga na province orientale. Ezali malamote esengeli tozala penza na toyeba penza situation ya mboka na biso malamu po ete makambo maleka na kimia. Peuple congolais akobanda ko souffrir kaka te. Ndeko Tshisekedi azali pour le président de la République son excellence azali koloba toujours bina azali koloba tongo midi pourquoi que ndeko ke Kabila nde asimbi AFC kasi peuple congolais monoko kaka peuple congolais atiaki tembe peuple congolais azalaki koyoka kaka te peuple congolais azalaki toujours na pasi hein azalaki toujours na pasi. Donc ezali makambo ezali ko nyoko lobiso penza komonisa Congo na biso pasi la République démocratique du Congo et ko continuer te ko vivre na souffrance oyo. Merci beaucoup ndeko Jordan Nakanisa bato ba sila ibongo kolanda. Totana nous communiquer ya salema ki bongo na coordination et communication ya consultation politique to mona consultation politique et bandaki awa pe bato ba landaki yango penza mingi to mona ki bato belé ba kenda ki boyo ba sepela ki ko kota na consultation ba koti consultation pe ezali na bato mosusu oyo nanu ba koti consultation te ba komeli l'état ba komela ki bongo ba déposa ki déjà ba document na bango ba déposa ki ba besoin na bango pour que ba yamba ko yamba pe bango kasi bazali obe kozela ba mona penza soki ba ko yamba bango kasi na zali neliki été consultation officiellement na mona ki été azali na communication nango chargé communication nango asala ki bongo message alobi été makambo etali consultation sur le plan officiel ba tiki sur le plan officiel mais bazali ko continuer officieusement consultation ezali ko continuer
continuer officieusement parce que Batonion sauté officiellement de Bakuyamba Bango, Batom Sousuba Okende officieusement, Mikande si ekoti, na monaki pe bongo fondation topé ONG Ruth Mbanzo, yango pe ekoti ki Mikanda nango, pona bazala réussi, ba maman ou bazali ko tambola makambo etali agriculture, bazali pe na maloba, pe makambo ya malamu, ya ko solo la pona, mboka na biso kende liboso, Congo esengeli évoluer, agriculture ya mboka, il faut tambola malamu, tous tout soutenir ba maman, lokola Ruth Mbanzo na fondation na ye, Mobimba ONG na ye, Mikanda pe bango ba koti si po ete ba yamba bango. Rapidement de Jordan, on tient à communiquer ya qui consultation politique. République démocratique du Congo, présidence de la République, Conseil national de sécurité, communiqué numéro 002 en rapport avec les consultations politiques. La cellule de communication de consultation politique initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kologele-Bérand, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. À ce stade, toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celle de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele-Bérand, la coordination de la communication et des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période de dites consultations. Fait à Kinshasa le 7 avril 2025, le coordonnateur de la communication des consultations politiques de Kinshasa, Zachary Bababaso Ushia. Je vous remercie. Ok, merci. Nakanisa Bolandi, coordonnateur ya makambo communication, ya consultation politique, et ça la maki bongo na Kinshasa, ndeko Zakari Babaswe, oyo asili penza ko panzante kepe koloba. Donc ba consultation en réalité sur le plan officiel bakati, mais etali masolo ezali toujours ko continuer ba consultation, ezali ko continuer na autorité ko benga officieusement na CC ezali ko salema. Donc bozala kimia bandeko ya diaspora ba ONG ba société civile bato bako continuer ko solo na bino penza boko en contact ezali malamo po ete mboka na biso to solo la to kende malamu to ke ibongo du côté ya Lualaba otozali ko kenda sasa ipi komona bongo makambo ezali ko salema bandeko balelaki balobi ete boni Lualaba to moni mwa bandungu elingi ko zonga lisusu ministre provincial ya intérieur ndeko Roy Kaumba Mayonde Philippe azali wapi kasi ndeko Roy Kaumba Mayonde Philippe azali ki bongo na vacances moni moto esengeli asala ki mosala makasi penza makasi makasi asala ki mosala makasi esengela ki quand même ape mape po eta kenda ki asala pe azali bongo na mobembo kasi mobembo ya kopema kaka tene na ya mobembo ya musala asengi na mobembo ya musala po ete musala esalema malamu bongo population ya Lualaba esengeli ba vivre na kimia population ya Lualaba esengeli ba zala malamu ba civique bana oyo lokola bazali koyoka te ndeko Roy Kaumba nabo komi na ina Lualaba mbala moko azongeli musala pe asili bongo na équipe na yemba travers nango bakangi eturuku ya ba jeune bakangi un grand nombre ya ba jeune oyo bako salaka mubulu bako semaka ba trouble bako sala ba crime kuna kasi lokola na mabele ya mboka ya Lualaba oyo esima mama Fifi Masuka ministre na ya intérieur Roy Kaumba Mayonde Philippe ya tika kate banguna ba baby sa province wana ya Lualaba tolanda pe to comprendre nini esalemaki kuna na Lualaba. 3 groupes des inciviques ont été
été présenté ce mercredi 9 avril au ministre Lolabé de l'Intérieur et Sécurité, Roycom Amoyende Philippe, par les services de sécurité en province. La première association était celle de voyous urbains qui sèment la terreur au sein de la population à l'aide de leurs machettes. À en croire l'OPG instructeur, ces hors-la-loi ont été maîtrisés alors qu'ils étaient en train d'exécuter leurs sales besognes. Pour eux, le patron de la sécurité a ordonné leur transfert au parquet afin qu'ils répondent de leurs actes. Oui, c'est un groupe de plus de 60 créateurs clandestins qui ont été présentés au ministre Lolabé de l'Intérieur et Sécurité. Ces patriotes ont dans leur plaidoirie laissé entendre qu'ils entrent frauduleusement dans les concessions minières pour la simple raison qu'ils n'ont pas quoi faire de leur vie. Un homme averti, Roycom Amoyende Philippe, a accédé à la demande de ce patriote en manque d'emploi en les offrant deux possibilités de servir la nation congolaise. Mina mieka ku disposition ya colonel Prince. Muna mfamia colonel Prince. Njo kazi yake unafanya recruitment ya bantu bende kujeshi. Tuna kazi tu ni mbili. Tunafuatana bien. Tuna kazi mbili ya kumipatia pour le moment. Muna chakula soit mutenda kutumikia service national, soit mutenda kwa armée. Tunasikilizana. A partir ya kesho kila muntu unafanya consentement yako volontairement. Parce que moi munasema amuna na kazi. Muko nenda soit kukanyama, soit munenda kwa armée. Comme ça mutumikie nchi. Tunasikilizana. La dernière équipe présentée était celle de 3 voleurs, dont un policier qui s'est livré à voler les biens de la population qu'il est censé protéger. Pour lui, les patrons de la sécurité étaient clairs et c'est l'auditorat militaire qui va trancher son affaire. Toi, tu vas aller à l'auditorat comme ça. On va te juger pour savoir comment tu as quitté Louisa pour arriver ici. Sans document, sans quoi. Maintenant, on t'attrape en train de voler. Tu es dans une bande bien organisée de criminels. Donc, la sécurité, mais pendant que toi tu voles. Sans se lasser, Roycom Amoyende Philippe dit être prêt à tout donner pour que la paix et la quiétude règnent dans les coins et recoins de la province. Cher à Fifi Masuka Saini. Donc, Bouti Bongo Binomoko Koyoka, Lolenge Kani, Excellence Roy Kaumba Amoyende Philippe, Azali Kolobawa na Sembo, alobina ba jeune te makambo zali ko sala ko zali malamu te, ba mosusu boko kenda penja ko sala na bakanya makasese boko kenda bisika nyonso ese ko kende kasi ba mosusu volontairement boko koma boko senga demande na bino pona ko kenda musala na soda parce que musala o azali ko sala Excellence Roy Kaumba Amoyende Philippe, musala azali ko sala ya tia kimia na lwalaba ezali musala moko malamu na impulsion ma Fifi Masuka pe ya chef de l'état po ete kimia ezala esika wana bongo na bosa na kate o tozali ko benga Henri le votre Kalala o ya zali bongo chargé ya communication ya ministère ya intérieur ya province ya lwalaba bongo bandeko ngai wa bino Serge Fwamba na kotondo bino botondi toujours ndenge bozali ko sala musala kitoko boye tokei bongo bandeko du côté ya ministère de la défense Simami Bongo na le vice-premier ministre ministre de la défense oyo bazali kobenga na kombo ya maître Guy Kabombo Mwadiamvita, Excellence Guy Kabombo Mwadiamvita akendaki bongo penza mobembo monene kuna na kananga oyo prestation ya serment ya ba officier ya école militaire ya EFO ya kananga basalaki prestation ya serment donc tala ba soldat ebele ba jeune ebele ba zubongo mpete na bango ya sous-lieutenant ba jeune ebele ba tombwami ba jeune ebele ba koti musana soldat poete ba kende ko servir mboka na bango wana ministre de défense maître Guy Kabombo Mwadiamvita atambolaki penza pe alobaki apesaki bango message ko utana président de la République monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, monsieur le ministre Guy Kabombo, monsieur le vice-premier ministre maître Guy Kabombo Mwadiamvita était vraiment très content de voir le jeune qui ont accepté, les jeunes qui ont prêté serment, les jeunes qui ont fait ce beau travail pour vraiment pour devenir des militaires. Rapidement, que la régie nous balance les images de cet événement. Ainsi que le casernement. Les 10 piliers se trouvent réunis dans le trinôme appelé FEC. La cérémonie qui nous rassemble ces jours s'inscrit pleinement à la fois dans le premier pilier, formation, qui consiste et constitue une étape importante pour rendre notre armée professionnelle et dans la tradition de l'Académie militaire de Kananga. Distingués invités,
à vos titres et qualités respectifs. L'événement de ces jours consiste en l'accueil de nouveaux-nés dans la catégorie d'officiers dans notre armée, qui se trouve être le groupe des responsables des différentes unités partant du peloton à d'autres. C'est en fait une cérémonie de prise d'armes pour ces finalistes qui sera suivie de leur insertion effective au sein des forces armées de notre pays. C'est donc un moment historique dans la vie de cette école de formation de base d'officiers militaires et de notre armée. Distingués invités, chers cadres civils et militaires, chers amis académiciens, ma présence en ces lieux aujourd'hui, dans ce temple du vouloir, c'est pouvoir, est une preuve éloquente de la place que notre pays accorde à la formation. Mesdames et messieurs, la formation, c'est le moment de le dire. Donc, binomoko bauti komona penza vice-premier ministre, ministre ya défense na kombo ya excellence Guy Kabombo Mwadi Mvita musala makasi abuti ko sala penza boende tolingaka ministre ya défense wazali actif, ministre ya défense wazali ko sala musala ezali komona na botolingaka te ozaka ministre ya défense te pona lolendo bako bemo ministre ya défense mozali ko sala musala no ici ndenge ezali te. Vraiment, ce sont des exemples à suivre. Un ministre de la défense posé, calme, qui fait bien son travail. Vraiment, je remercie Maître Guy Kabombo Mwadi Mvita. Nabo Sanakate à chaque fois de remercier honorable Alain Biayi. Que Dieu vous bénisse, honorable Alain Biayi. Nabi était député, il y a Chilenge, Bandeko, il y a Chilenge, Batatuniba Mamou, honorable Nabino Alain Biayi. Alain Biayi, Nzambe Abatelaye. Vraiment, Bandeko, Ngaï Wabino, Serge Fombamoulou Babwende, Nakomi na Souka, il y a émission, il y a Mokolo. Moi lelo bongo lelo penza na bosa na kate yambote na silisa kotondo botondi na peuple congolais nyonso azali kotala biso na Équateur bazali kotala biso na Mbandaka bazali kotala biso partout na bosa na kabino te tika ete nzambe ayeba na kobatela pe kosunga bino bisika bozali wana bandeko natanga quelques messages na bosa na kate bandeko bakomi papa biso kotoyo tozo nyokwama bapesa ba matricule bande wazali ko la likambia ba matricule mais okomeli ngai esika bozali te moyena yeba ezali te na bosani te na kosenga pe ko remercier otozali ko benga le boss Mboyo Wemba ndeko Mboyo Wemba, merci beaucoup boss Mboyo Wemba bebio moko kuna na maindombe esika ozali bongo bandeko esengeli tozala penza na esengo ya mboka na biso lutula trading mwana mboka Jules Olango nzamba batela yo na musala makasi ozali ko sala entreprise lutula trading compagnie na ebisaki bino construction makambo nyonso bobenga ngai bokomona lutula trading compagnie maître yengo kuna na grand katanga na bosani yote nzamba eba pe na kobatela yo. Merci na ba technicien nyonso ya Molière Canal DJ Lutadila pe ndeko Ted nzamba eba na kobatela yo na Bosanakate nouvelle tendance télévision et simbibino na ba réseaux sociaux nyonso. Merci na Alain Ndele Oyazali coordonnateur et responsable ya nouvelle tendance TV na Tikat Boete sans ko remercier ba régisseur topé ba ingénieur tozana bango lokola ndeko Gédéon et ndeko Gédéon ndeko Jordan Oyasimbi Masini pona kosala musala o malamu pe ndeko na biso Corneille Kasonga nzambe abatela l'équipe mobimba ya nouvelle tendance pe ya Molière Canal tokutana bino mokolo ekoya.